eza kutu na ba oyo libota mobimba famille mobimba bao bazali na kindoki na bonzambe bayebi ke bazwaka minzoto na ye bango nyonso libala na ye kutu balingaka te mwasi akoya oteye tolingi te o akoya te tolingi te po balingi kaka bango bazana lipamboli wana minzoto wana ekende musika te mobali o tolingi ete o tolingi te me okomona misusu kutu bazobala bango te me bazozwa bango bazotika bango bakende pa baboti pa mibali wana pa basi wana moko kasi yambo wana molili nde salaka moi sanza mute sanza ka moi epesa bo moi na moi mwindo nde salaka mwinde zala molimo nde salaka minzoto esalaka nzoto ubandi kosenga bakoko da yo matondo po balakisaki biso nde bango yo mona nzambe wana te oyo akela mokili nanta opese kombo babisa azaka kombo ni bango ndenge bapesa biso kombo toza bana nzambe nzambe wana o tozotanga o ayaki na nzoto babengaki nzambe po bango bapesaki yo oza na kombo to ko benga yo pese ni mwana pesa o kombo na tia entre parenthèses osengi matondo bino botikela kibiso oyo tolanda nzela bosunganga o nyonso basala kikati nanga na obebi sango ayo me ezalo kwa zo teka yo ko tekeza kana physique te bandeko nyonso bomona keleka na mukili ya molimo nature ya senyaka ebanda na mukili ya bolimbisi ya musuni ebanda na mukili ya molimo nature ya senyaka etalisaka nyonso ebandaka na butu alekomi na tongo bandeko okomona mususu na kololo ba exemple bandeko baninga na pesa exemple ya eloko moko bandeko pe boyebi lisolo yo ezaki ya orchestre moko tellement zalaki na minzoto makasi orchestre wana bakenda bisika bakendaka sans ye e ba pesa ki code ya moko bobengaka code ba bisi bango monde eza bobino boko mata podium te boyebi ba orchestre wana na zoloba boko mata podium liboso te botika oya ko mata ka podium liboso yende mtana mpv singeli bozwa ye po mutu ya mpv ndeka mtu akomata donc oyo boza pe na posa na ye wana nde sengeli amata bapesa ki bakodi ya na batu na bango o misusu bana bampeva mikele kete bo matate tout comme ça pas baza na posa na ye azaki guitariste ya orchestre moko yebani pe orchestre ngo pe panzana nango bakoma mutu na kwa na bango bozo susula bozo koma tango kaka ya mati ena sima na yango na retour basala accident ya kufa boyebi lisolo parce que azalaki na mpeve koleka bango parce que bazango bazaki na mpeve koleka ebenge ba bomayete yango nazota lisonde konanga ndenge za bongo il faut tondisa manesengo po yondo za na mpeve po yondo za nyoso peve ngo kokanisaka ate ya bozwi ya molimo to nini même peve wana ezali na oyo ko batela yo nguya oyo ya maloba oyo ya kosalisa ya kosunga na makambo nyonso oyo bakoko bachekati na yo sala po ezala batu mususu bazalaka nde na lobaka bazalaka ba don spécifique omona nef mususu azana nka moko me moko wana esalaka koleka nef akozala nango azana ndezolati kondeti na nef me moko azana ngwana me moko wana azana moko wana peve moko yazana ngome oya ye moko wana ka bapesa ye spécifique ezaka makasi donc soki erate pa ya mutu wana azana ngo nef me pa na ye kozwa parce que bapesa ye ka moko wana e mususu bapesa ye nef wana erataka te batu mususu bakolo bakeno mela kisi oyo tango mutu wana pa meli kisi wana esale lote mais le même mutu wana lobi kele mela kisi o melango boy mela bo me bayebisa ngana mela melango bo me bayebisa ngana mela melango boy esale lango boy tango kaka munoko mutu wana mususu lobi tanga ke mela akomi malamu avant Jésus Christ batu bando kufa na ba 999
mais lelo ko kama batu okei hôpital mais mutake hôpital pas comme malama ke kufa kuna mutu ke boti sa ndenge batu baloba ke boti mais baboti na césarien mais nyama ak hôpitalité akenda hôpitalité yo mtozo mona kwa nyama to bazolo beta totem ozo mona nzete ozo mona biloko bata donc ya o ba tena mokili eza tina te metala siko ba bongwana te basakaka avocat mais basi bakoma mibali bakoma basi nyama obota ye moko akenda hôpitalité boko tungola matoi yaya ozwi yango mikolo misatu osengi ndenge siko na lobi eloko nini ozo okanisi nga lokwa aleti chora te ponga na sala yango te mezala malamu pona ngai yo ye songolo pakala pona biso siko eloko yo te kutu na kati ya nzoto na yo omeli yango ongoli omini yango omoni yango donc malamu metongo ba biso za sala bo ndo omoni yango malamu te ndeko kanisa yamba koboya to kondima makuta didi o tolobaki te toloba tolobi toloba ki yango tala lelo ngo a valeur oyo mama tata songolo pakala ndeko pesa yo apesi yango to leki to ndeko to yaya mutuya oya bande kopesa yo apesi yango na batu mususu pona nini akomosa elango siko na batu mususu pona nini ayibi yo bayebi nani yoza bayebaka ndeko chokenda ka hôpital ti basenga ka yo tout vie farata ezo la tsabomo ino mobimba voilà bandeko tango ozo mema menga no bazolo babate soki batala nini bazola kisa donc bazota sosola oyo nani olakisi o ezali yo na menga wano babengi makila ndeko nanga bakoko balobi natalisa yango te bakotalisa ba oyo bakoluka pe bango moko po bazwa maturité po makambo yango eza tisi koyo bandeko na ngai kokatisa te koza na poto oza na bakongo oza na Équateur na balimusika libota te bakoperaka bango na bango bakodi ezali bandeko ndenge ka babengaka 00243 Congo batie kodi ya Congo nzoka ndezaki mokili mobimba chiffre 9 00234 Nigeria nzoka ndezaki kaka Congo chiffre 9 ndenge moko batiaki bakitani na biso na Congo ya Malili 001 omoni yango musika neni bazwi mutu wana bosololi na ye eza makama molimo yango biso tolobaka kokoko tokotalisa bato pe tokokoba kotalisa ndeko boluka bososola bino moko botalisa bakoko pe bakokololo bao bazana bolingo bazwi de maturité bolingo eza kaka te ndenge obengaka mamekela mto mamekela mabengaka yo mais ngala zo saka bakoko ndenge batalisaka soki po yebi nini okosala bakoko bakobokamba yo po biso ba o mingi tolobaka eza makambo mingi basongolo pakala botu vango pa mutu songolo pakala te eza ba oyo bakoko pe bakokololo batalisaka biso na mozindo mais kasi batu baza kozwango na mutu ya te po bayebi kaka akoya koloba na ye akopesa biso pe bamboka kilikili Afrique du Sud to bamboka ya Kongo Malili atieke no nazwa tata tabala nazwa lisa bakoko te nazwa noka bana noti omona parmi oyo ya kopona wana azalaki da minzoto azali ya kuzalaka kasi tanga koya epa baboti balobi te yete jwa wana bapesi mususu po balingi yazala nango to moye penalo ba te yaza compétent na makambo oyo nga nazokende kosala na sepeli na wana bandundo ebotaka lokola matembele panza na keza te ebandaka malembe na kata matembele komona malembe za wana après panzani mbangu kimbangu ndenge na loba vitesse à liboso ndenge po mona kamuta bandi course bandi nanu mona pa accélérer et puis tant ko accélérer azongi nasuka nango po azwa médaille boyebi
mbangu siko ekoma ozonga lokola ndenge abandelaki nzete bamatelaka yango bakitelaka oyo balonaka yango babukaka oyo olingi basala yo te kosala mpe moninga te ndeko okosala nini toza na biloko ebele kozongisa songolo pakala kaka ndenge omonaka manga sende manga kaka ndenge omonaka nzete ya kokoti nzete ya mbila et paraître ndenge moko mais eza na ba mbuma différent donc biso pe batu na kati ya banzoto na biso yango makambo susu soki na ndenge ya ba hôpital nde basongolo pakala batanga soki kisi bo esimbi songolo pakala te komona ekobimisa ye ba démangeaison peut-être et komona docteur akolinga a changer yango mais nga nazo kopesa o ezalaka cas général bakoko pe bakoko na biso basikela biso zongo oya zongo bon ngongeza nango nanu po tobenga yango zongo parce que torika kotungisaka ete mungwa bandeko okomeka biloko nyonso mokili olobi ya tana meka okoki komeka biloko nyonso mokili nalobi okoki komeka nalobi nalobango soki 4 fois naleki kutu 3 fois et au 5e fois okoki komeka biloko nyonso mokili yo moko lobi tana meka mais jamais okotikala koloba omeka mungwa mbote na biso ezanga binuma mikelamu abandi boza malamu ponga za malamu makasi bende kutupete bandeko lelo tokolobela bilembo oyo ezolakisa to ekolakisaka songolo pakala ke basalela mpeve na yo bazosalela mpeve na yo oyo donc bazosalela kibomutu na yo donc bazosalela lupemba na yo oyo bakitani babengaka chance donc nakosenga bandeko songolo pakala matondo mingi na biso banso na musala tozosala na oyo ezali bobiso okomona bandeko songolo pakala oyo bazali DP balusa na sima oyo bazali bato batongaka ndako lobango siko na munoko oyo ya bangola ya lopoto baza elongo kasi tosengi mokeli na biso matondo mingi na ndenge apesi biso ngonga oyo pe tango oyo ya malamu biso pe bata malamu tozoko bakosangana osepeli na oyo bakoko pe bakokolo bakotia kati na biso bankolo na biso olaike osabone partager na bandeko nyonso bandeko po bayoka bosolo oyo kabola na bandeko nyonso na basongolo pakala bandeko po bayeba oyo ezali bobiso bayeba oyo maloba oyo mokeli atie kati na ngai oyo eza ngonga bosolo pe bakoko babimisaka oyo nyonso eleka ezali ekozalaka ya kanisa yamba koboya to kondima bandeko nazotalisa bino elembo ya liboso ezali na kati ya libota okomona tata to mama yo moko koyeba tata to mama bando olinga yo te mais yo ba olinga ye mingi o ba olinga bango mingi o ba ozana bango mingi mais ba bando rejeter o ba bando zwa bana misusu so yeka moi ba changer longi ba bebisi bilongi et puis bakozala na attitude même suso baye na biloko donc et kozala même remarquable et pas batu musu a libanda au moins appela bazo lobela même bango mais et pourtant yozaka malamu ba bando ko yana ba biloko plus bana mususu yo okomona ba okipe yote tozotala ndenge tokola na ndenge tokomi boye tozolakisa bilembo po boyeba banani bozalaki bozali bato alupemba ya ngenge
yango na bomoi na yo onyokwama mingi ba maltraita yo mingi nde bakitani balobaka omona babando kozwa yo tokeno na baboti babanda kotinda yo bisika moko olemse ko lukelo makambo l'air likambo ekeyela yo ovandi pono mituni bi me bayeba kite keti batindi ngai boye bisika nazokende likambo ekokwela nga obando sutuka ka mekolo oza mwana tata tindio to mama tindio esengeli ka kokende mais omwana makambo nyonso bakuta nango mokeli ya kobanda ko batela yo kaka susu to oza mwasi to mobali olingi mwasi oyo alingi yo to mobali alingi yo oyo alingi yo penda oyo aza yo na motema oyo bootala oyo lelo lobi bokozala bakolinga ete do baolingelo kaka oyo azopesa bambongo po bango baitilizaka lupemba na yo bazala na tina ya lupemba na yo bamona deja minzoto na yo do bango bazaka na posa ya oyo yo bakotikala jamais kozala na posa ya sengo na yo parce que ndenge bakitani baloba tene bana lumière esangana kati po bango deja bazosalela oyo bakitani basalelaka ne bayibaka ba minzoto ya bato voilà donc bakozala na yo penza lokola bana nyonso te kozala kaka différent puis okomona même ba minerval ozotanga baofutela ba misusu avant yo ozoyaka na retard mais okomona yo na bana nyonso wana yo nde mutu oza malamu yo nde otindamaka yo nde osaka misala na ndaku yo nde oza docile neti bakitani balobaka oza na bolingwa baboti la msusu kuto oyaka na babiloko akolia mais bazolakisa bolingo wana epa na yo te po deja négativité moko ekotaka baosalela yo mpona bolamu na bango ntango oza na mwasi to mobali oyo bolingani na bolinga solo baolinga ye te po baza plus na besoin négativité na yo bazali plus na posa ya positif bango s'en bénéficier s'enrichir yango bakolinga tata moko boye azali le msusu na 5 basi azape tata lokola tata oyo abota yo to mama lokola mama abota yo mais bazoyamba ye malamu po azopesa bango bapapier batia bacouleur oyo bakitani babenga yango argent oyo nga nabengaka argent ya mindele oyo kontrolaka bato mosusu ole bato bakontrole oyo ezali mbongo okomona oyo yo tia na motema oyo esengelaki lelo lobi bozwa na ye elongo bakolinga ye te bakolinga oseshape na ye okomona mingi pe bavanda ti barata pe ba oyo avenir na bango batikala bango moko mona bakomaka kaka kokanisa bakomaka kaka kobengana na msusu mobali wana bisika kenda abala me ye abala te mais etikalaka lisolo azalaka mobali na nga azalaka mwasi na nga vraiment nalingaka me baboti balingaki ye te bango bando olinga kaka mobali wana apesaka bango bambongo epi bakoyeba mobali wana soki aza na ba misala ya malamu te baoyebana po bayebanaka bango baosan bénéficier babi ke mwana na biso tozopesa yo mukie po biso tozwaka bapape batia bacouleur okozala plus mwana oyo babanda pe kotinda mingi le mosusu na bisika ya kokende ozwa mbongo soki econsidere que peut-être ozalaka maboko milai babanda kotika eloka le mosusu bambongo moko boye bisika bambongo eza ntango yo ozozwa baokipe yo te po baza na besoin yo ozwa po bayuze yo donc eza na par rapport bayebi ke yo ozwi mokie bakoyuze yo lisusu po eza na babatu
bamsusu baza milimo ateti. Donc sengaka ba pacte ezala par rapport ya milimo bakutela kabana. Tozo conseil ko luba bande ko bo sosola. Okomona pe kaka mwana yango wana babetaka ye mingi. Le même likambu songolo pakala sali oyo sali babeti yo. Mais ye babeti ete. Parce que na stress, na chagrin, na lamentation, leti bakitani baloba. Tango za ko se lamenter, bango, voilà. Le monde en envers. Ndenge batambusaki mokili. Mais toza na ngonga malamu. Toza na ngonga nzete ba matelaka, yango bakitelaka. O balonaka, yango babuka. Kasi ko epa na bango, lokola bosolo batu bande ko sela ngo sute. Bosolo te ezwaki esika esengelaki siko o eza malamu te ebanda kosala lokola ezo vivre. Kasi na kokola camion sera na suka nango koyeba mbuma nzete na mbuma na yango yango tango oyo bozomona bosolo pe ezobima. Oma pe babilembo tozotalisa bino. Na bandeko to ba camarade. Opesa bango lemse bilamba. Balati opesi bango bilamba o balata bayo kosenga yo. Me bilamba wana ba olata ngote. Tokomi kota baninga. Bilamba wana ba olata te o tuna na nsongolo pakala mona ke lamba na ngai alobeka ke nango feto na olata kiti. To mona ke ngote. Donc azui ake ko salela yango. Pe muninga wana boza na malamu. O boboti, o na bozwango en général, tozo kaka kokabola kaka me botala ba nyonso. O tozo talisa bilembo wana na bino. Ata ba boti, ata ba ninga, ata donc entourage quoi. Ata na ba église. Tango yo zozwa. Ye a sepelate. Aba opeso ba toli moko o ekolembisa yo. E ko peso PVT. Donc akolinga kaka o s'échapper na eloko malamu oyo zanango. Tango yo za malamu o mona kaza à l'est. Soki kaka yo za malamu donc o mona bokomi ko bendana. Au lieu a sepela na malamu na yo. Et soki kaka ozui baisse ozane loko te batinde la kao biloko okenda kote kala msusu euti Équateur euti poto euti songolo pakala omona batawa na le msusu bozaka na bino malamu omona kaka bokomi koswana tango kwa biloko ke sila tout consort bokomi siko kosola malamu mwa malamu ti tango mwa babese yesiko omona ya mati. Ye makamne komo marché. Ala komo tika yo. Tango ye makamne komo marché, komo boa kisayo. Eza bilembo. Eza parmi bilembo. Okomona na batu wana o nyonso na tangi. Oloba opena tata nanga, opena mama nanga. Alobaka to muninga to tout consort, alobaka malamu na yo te. Même na baninga kutu bakamwa ka bayebisaka yo. Mais ozalaka na ye. Mikolo nyonso vandaka na ye. Mais alobaka malamu na yo te. Alobaka point négatif na yo. Na ya bosolo te, na ya bosolo. Alobaka. Mais bazalaka na ye. Pona nini? A yibaka minzoto na ye. Yango bomonaka même na ba musicien, na ba match. De foko a mutu moko azala. De bakenda ke longo te. De ofwa luka kitisa oyo poye amata. Ofwa kitisa oyo poye amata. Bandeko. Oyo kofunda likambo ke mama, tata, tala babeti ngai. Babeti
kara bakoloba te. Okomona différence parmi ndenge bobotama, parmi ndenge bozana baninga. Bokozana msusu na muninga moko azaka proche na yo. Mais se s'occupaka plus na baninga mususu. Agataka bango. Au moins azo uta ba voyage. Ake ba Dubai, ba Lunda, tout consomme. Tant azo kuta na bino no selongo. Au moins yeli baninga musu biloko. Mais yo ayeli yo kaka ba programme qui na koyela yo après. Donc voilà. Que talamaki boya yebiso maramnege le kimeya so occupé ote. Pourquoi pas? Donc il faut assister yo. Donc tant on peut se saluer sous pas si aller. Balinga kabongo basala kabongo. Bilembo donc eza kili bandeko. Akotika na kolingelo malamu te me azana yo. Oko moi même baboti bakokende obeta masolo. Mwana wana na lingaka ete mais entourage ya baninga baboti. Ya baninga wana baomona ke na baboti baza fautif. Mwana wana zaka malama tinga bitinda. Tomona ka batinda kae. Tomona ka basala kaibo. Tomona ka basala kaibo. Bakoza na posta bojuna otango obanjo mata. Peko mata na yo tango zo mata. Oza mwana ya songolo pakala. Tango zui. Oko remarquer même baninga na yo bande ko sola bande peso ba papier bacha ba couleur. Même bande ko na yo na libota baboti na yo. Tango ba monika ko zui musala ba olingo sute. Ba mo biso longwa na ndako oyo. Bima na ndako bakomi ko luka penda ko swanisa yo. Musukutu ba solisa ko sute. Là donc problème ite obengi ka bango ba yambo sute. Osa bango lorote na famille. Là mususu bo salaka 7 na nzili na famille donc boza 7 famille na nzili. Mais tango ya utaka yolo aya kota la bino nyonso. Mais lokola azalaki kota la bino l'air nyonso. Mais tango yo zui azalaki ozana yo mingi. Tango nyonso mais tango kaka yo ya zui mosala. Abando ya swepa na yo te. Fani akoniata te. Donc ako sentir mbala moko. Ozomona. Ako bando kokoka yo lisusu te. Abando lingo lisusu te. Mais abandaki kolinga yo tango zalaki nango te azo soutenir yo. Yo zomona kaka azo soutenir yo. Ozomona kaka baboti bazo tindelo kende zo mbonga classe. Kende zo babiloko ayeli yo. Kende zo boy. Bayebi. Eloko bazo sala. Omona pe ndeko wana songolo par la zo pe parmi ya bambongo azo tindela pe tata lem susu mama. Lem susu koko po ayebi ke bapesa ngai nayiba minzoto ya songolo pakala ya oya mobali oya mwasi oyo. Ozalaka na eloko te bozo sola malamu mais tango komika na eloko donc ata korele kaka lisusu te. Pona nini ye abande kosalela yo. Eza kutu na ba oyo libota mobimba. Famille mobimba. Bao bazali na kindoki na bonzambe. Bayebi ke bazwaka minzoto na ye bango nyonso. Libala na ye kutu balingaka te. Mwasi akoya ote ye to lingete o akoya te to lingete po balingi kaka bango bazana lipamboli wana minzoto wana ekende musika te. Mobali o to lingi ete o to lingete me okomona misusu kutu bazobala bango te. Mais bazo zo bango bazo tika bango bakende pa baboti pa mibali wana pa basi wana. Ye tango mususu po au contraire ça par rapport mususu baolinga ozala na oyo ya pasi bayebi ka venir et que simba te pe mingi pe basutuka batiko balinga ko ozala oyo ya pasi tango ozana oyo alingo abala yo pe naza na venir balingi te po bango baosela yo balingi yo nyokwama amsu basutuka pelitare eloba koko na nga chona oyo na kokololo na ngai te mobanda koyembela nga ikudie kubokela mutuko ikutuma
Ikutuma sandala wiza. Ikudie. Bokela mamekelamu. Ikudie. Bokela mamekelamu. Napela sengi bango ezala bongo. Po bazaki na susi na ngana za tango nyonso malamu. Okomona lelo lobi pa. Totika ka ena mobali moko mobali ngo to mona ye ezelo te. Kolo pasala pa bo ba mata. Tango kaka ba mati bando onlinga mobali wana metango mobali ana mati. Mobali akoyala msukuta zu biloko na ndaku, bazo na mwasi baozo biloko na ndaku. Na bango bazo pesa balingaki bango mingi. Me kaka mokolo mobali akozwa musala mati, akomi na ba poste okomona kaka poa balingi su bakendaka susu na ndaku wana te. Po balingi bamona bango na pasi. Baselaka minzoto na bango. Eza bilembo. Ezali mingi na ba famille, ezali mingi na baninga. Ozomona. Mususu mona zo elamba pesi muninga. Sikoyo muninga ba pesi bilamba akendaka su liboso te. Muninga wana ale tango ya pesa ke bilamba omona makamune ke liboso ala sundoli ye. Akima ye po deja salela muninga wana. Me banda ozala bango nyonso ndenge nini sikoyo atiki ye. Atiki po na nini po ayibi ye da minzoto. Akomi sikoyo na baninga oyo basala na bango. Na ba groupe oyo bayibaka batu minzoto balupemba basangani siko baza bongo za bilembo. Ozomona mususu akolela na yo bakolela na yo metango ba kaka ke ndenge za boya komi gérant place boy ndenge za boy atongi boy azosala boy. Mais pourquoi mbala moko omona bozalaka na mtu malamu, bozalaka na libota malamu, bakomo lukelo makambo, bakomo lukelo ba problème. Donc ba problème nyonso bakomo pesa yo. Parce que balingi yo za nango te kende kaka ye longwa. Mususu ba occasion monana bandeko. Na libota ndeko moko ata likola tali na se, lokola ya na possibilité habiter na kende kozwa. Na luka parmi baleki to mwana moko. To nièce nanga to neve nanga. Donc maman kuluta kanisi to noka kanisa zwa moko na libota songolo. Atia na ba faire comme gérant ou ameme na voyage. To bisika nyonso batambola ka o Gabon, bamboka kilikili. Afrique d'ici to bamboka ya Kongo Malili. Atia ke non nazwa tata tabala. Nazwa lisa bakoko. Te nazwa noka bana noti. Omona parmi oyo ya kopona wana azalaki da minzoto azali akuzalaka kasi tanga koya epa baboti balobi te yete jwa wana bapesi mususu ba balingi yazala nango to moye benalo ba te yasa compétent na makambo oyo nga nazokende kosala na sepeli na wana ote yete bakomu koloba babimisa ba idée moko boye ba raison moko boye omoni ye aye ozoloba boye koto azalaka boye d'ailleurs azana na mwasi alinga bala d'ailleurs azotanga d'ailleurs azana mobali esengeli ba bala ye mais pourtant wana pe azana mobali wana pe azana mwasi baninga ba mona ye anyoka makado bazwi bakaye bapesaka ba misusu ba valeur oyo mama tata songolo pakalande ko pesa yo apesi yango to leki to ndeko to yaya mutuya oyo abande ko pesa yo apesi yango na batu mususu pona nini akomosela yango siko na batu mususu pona nini ayibi yo. Donc azosela minzoto akomi kolobelo malamu te ozomona kaka azoko minimiser yo et pourtant bande ko pesa confiance moko. Donc aboti mbala moko jalousie oh batita balbaka jalousie mal placée akomi ko déborder même kolobelo makambo oyo ozoyeba mutu na makolote pona ko kitisa yo. Mais yo zo remarqué yango mais lokolo ozali malamu bango sikoyo nde batita balbaka trop bon trop couillon. Mais t'inquiète ndeko malamu efuta aka malamu malamu te futa aka malamu te. Tala sikoyo
eloko nini esengeli osala ndeko pona ozongisa kiboyo oyo bungisa ngo tango molai ndeko po bazwa yo bongo po banyokola yo bongo po balaliso banzala po banyokola yo bashatiri yo morali na yo okolo ozalaka kaka ndire nto okola na stress basalaki yango tango molai ezwaki tango molai lolenge moko komitungisa mateke osala ozonga na kibomuntu lupemba no ezonga minzoto no ezonga omona kaka ke papa lelo mba moko ezongi te bakitani balobi molo biso bakoko pe bakokololo na biso kanena lobaka sistema matembele malembe tukwandile malembe pe système malembe après romona mbangu yato lobaka système matembele banki bandundo ebotaka lokola matembele panzana kezate ebandaka malembe na kata matembele romona malembe za wana après panzani mbangu kimbangu ndenge na loba vitesse à liboso ndenge po mona kamuta bandi course bandi nanu mona pa accélérer et puis tant quoi accélérer azongi na suka nango pa zwa médaille boyebi mbangu siko e komo zonga lokwa ndenge bandi laki nzete ba matelaka yango bakitelaka o balona ka yango babukaka o lingi basala yo te kosala pe moninga te ndeko okosala nini tozana biloko ebele ko jongisa songolo pakala kaka ndengo monaka manga sende manga kaka ndengo monaka nzete ya kokoti nzete ya mbila et paraître ndenge moko mais ezana ba mbuma différent donc biso pe batu na kati ya banzoto na biso yango makamsusu soki na ndenge ya ba hôpital nde basongolo bakala batanga soki kisi bo esimbi songolo pakala te komona ekobimisa ye ba démangeaison peut-être et komona docteur akolinga a changer yango mais ngana zo repesa o ezalaka ka général bakoko pe bakoko na biso batikela biso zongo oya zongo bon ngongeza nango nanu po tobenga yango zongo parce que torika kotungisaka ete mungwa bandeko okomeka biloko nyonso mokili olobi ya tsana meka okoki komeka biloko nyonso mokili nalobi okoki komeka nalobi nalobango soki 4 fois naleki kutu 3 fois et au 5e fois okoki komeka biloko nyonso mokili yo moko lobi tsana meka mais jamais okotika koloba omeka mungwa pona biloko okomeka kutu biloko po mungu eza wana po yeba soki mungu ekoki okomeka manga okomeka avocat okomeka tondolo okomeka kopusa mutuka okomeka nini babilo musupe ba mekaka te à part zongo à part mungwa mais okotikalaka koyoka mutu te na litoi aloba tana ona meka mungu yaya ochango na mai muna kitalatala mai eza bomoi kati na biso basala yango ezali deja tovandaka na mabumu ya bamama na mokili mosusu tovanda na mai eza bomoi mai ya kolia mai ya komela mai ya kosukola mai ya komela mai ya kolamba mai ya kosukola mai yaya mai ndenge ezalaka wana ezali bakoko na biso na se bazana biso na ngonga oyo bakoko na biso likolo bazana biso na ngonga oyo utaka na mabele na ba source na se ya mabele utaka pe likolo o bino bobengaka lola nana za kuna kasi maki yango wana ti omona kata banzete mususu ebotaka baloni yango te ebima ndeni molimo oyo zomona boeza nzoto
na ndako nzoto tango za na nzoto ozo simba oyo ozo banza oyo ozo simba tokanga na maboko boye eza molimo oyebi bisika eutaka na koto kuna babengi yango lolati kasi ma euti na lolati ekiti obandi osimba yango na nzoto il faut senga molimo pe na nzoto esala ozwi yango otie yango zongo oto bengi mungwa osali mikolo misatu metango ozosala yango ozosenga matondo na mokeli na biso po bapesa biso nyonso yango bakoko na biso bandaki kokokisa ata ba 999 ans ba obo mona na ba Bible ezali ekozalaka nango soki bozongeli bobino po avant Jésus Christ esangate ko mama avant Jésus Christ bato banda kufa na ba 999 mais lelo ko kama batu okei hôpital mais mutake hôpital pa koma malama make kufa kuna mutu abake boti sa ndenge bato baloba ke boti me baboti na césarien mais nyama ak hôpitalité akenda hôpitalité yo mtozo mona kwa nyama to bazolo beta totem ozomona nzete ozomona biloko abata donc ya o batie na mokili eza tina te metala siko babongwana te basakaka avocat mais basi bakoma mibali bakoma basi nyama obota ye moko akenda hôpitalité boko tungola matoi yaya ozwi yango mikolo misatu osengi na mokeli osengi pe po nyonso o nzambi akela mokeli na biso akela eza nzambi osengi matondo po yango nde esala sukola yo na molimo pe na nzoto voilà bandeko nanga osala yango mikolo misatu osengi olobi maloba kitoko ke matondo mingi ngaye nazali ekelamu lokola yo ekelamu oyo bachapo osunga nzoto na biso bachape biso po tolengela bino ko bakosunga ngai moto o nazana mokili lokola bino sukola nzoto nanga na molimo pe na nzoto nazala malamu lolenge osilaka silisa nyonso ya malamu te longola nyonso malamu te kati na nzoto na ngai na molimo pe na nzoto nazala pepele bolamu ekonza kati nanga nazala kilo na lenda nazolona mamisisa na bolamu pe na mata na bopete nyonso na pepele nyonso na kola na bolamu likolo soki moni oyo epétition mutu oko kosala ndenge mokeli akokamba yo osali mokola misatu osali une semaine ndeko bo néglige kango te ata yo to mono za na malamu zo ata 1 mois melaka yango na code ya na Bible o bobengi code mbuma o bolia te ça veut dire bolanda bango te bolia bosala makambo bango bazo sala te soki boyoki te bokotikala polele po mutaka ezali na lolenge ebele ya signification bolumbu comme protection bolumbu comme sans protection na lo baloka bakitana donc bokozala su na biloko te ya kosala notion kozala bino te bokozala su na bwanya te créativité kozala te po bolandi bango bokoma siko sima la bango to banda kosala boyoka bango te bozala ba PD te bozala ba lesbienne te bolia mbuma wana te bolia simateri te bolia DP wana DP otie pe aliboso te pe asima bolia ngo te balusa siko na sima DP bosela kaki boyo kibobino lelo batu batika likasu oyo ezali sukali na biso sukali oyo eza meme na lisu na kati likasu nde sukali na biso batu batika yango
balandi bonbon, balandi biscuit, balandi ba boudin, ba gâteau. Bilanda landa. Mais tout ça qui na système makila na biso za bololo. Donc oli anana. Eza na mpeve ya nana. Ya oyo mokeli atindela yango. Ouais. Triquete lokola bonbon, triquete lokola biscuit. Kasi yambo wana molili nde salaka moi. Sanza mute sanza ka moi yepesa bo moi. Na moi. Mwindo nde salaka mwinde zala. Molimo nde salaka minzoto. Esalaka nzoto. Ubandi kosenga bakoko. Dayo matondo po balakisa ki bisonde bango. Yo mona nzambe wana te. Oyo akela mokili. Nanta opese kombo. Babisa wasaka kombo ni. Bango nengi bapesa biso kombo. Toza bana nzambe. Nzambe wana o tozo tanga. Wa yaki na nzoto. Babenga ki nzambe. Po bango bapesa ki. Yo za na kombo to ko benga yo pese ni. Moi na pesa o kombo. Na tia entre parenthèses. Osengi matondo. Bino botikela ki biso oyo to landa nzela. Bosunganga. Oh nyonso basala ki kati nanga. Na o baby sango. Pona zala malamu. Po bobenga Kongo. Motolo na ngai kundama na Kongo naza moyindo. Ndoi ya moi natakataka. Naza moto na pela. Milinge tambola. Na bosolo nyonso. Oyo botindelanga. Oyo nga naza oyo nde na kozala. Mutu akoyi koyiba minzoto na ngati. Osala ngo. Mususu kutu ndeko. Deja batiela ki yo mutambo. Pe bayiba yo mpeve mukolo wana. Omoni pe bilembo. Tango kwa mukolo wana ba remake ke bazui yo peve. Bayibi yo minzoto. Dupemba na yo. Mukolo pe ba oswanisa yo. Mukolo pe ba oswanisa yo po boza asuti. Mukolo pe ba rejete yo. Mais basa faible. Basa faible parce que ceux qui bango ba ki makasi. Ende konanga. Balinga ki bazwa ya yote. Balinga ki ba misalela ya bango. Donc c'est que yo ndoza makasi. Ende konanga. Nzete ba matelaka yango bakitelaka. Oyo balonaka yango babukaka. Kokodi koko mukokoli. Ata otikali nyonso zero. Kasi soki okoyi na mabele ya malamu. Maloba oyo bakoko pe bakoko na biso baseli biso malamu. Ndeko nyonso oyo bayibaki yo. Ezonga. Poza mtu malamu. Oko takataka. Nanguya bakoko pe bakoko lolo. Na otalisa bino lolenge sengeli busala. Nanguya ya bakoko pe bakoko na biso. Bolamu ezonga. Na bomo ina biso. Lolenge longo bani. Na molimo pe na nzoto. Na kibo mutu. Mabele ya Kongo. Ekoba otambola malamu. Biso banso to sepela. Ngo. Ndeko ona talisio. Na boya te solobi eza kindoki. Po oyo zo banza na kindoki wana. Nga na obanza ngo bongo te. Kindoki na bonzambe. Ngai na ebitina. Pe na sela kande bakoko na biso batalisaka biso o eza malamu. Pe o eza malamu te. Siko ndeko. Ndenge na talisi boye. Zongo wana. Oto bengi mungu. Ochaka ngona biloko te. Siko malamu te eza wapi tongo na ebisi yo. Osala boye na zongo wana. Eza malamu te na esika nini yo moneli yango. Po okanisa nga chora te. Biloko wana eze pa ba chora te. Te? Eza te? Ba biloko ba osala ba kiso ba osala ba pharmacie. E uti pa na biso na ba même elo na uti koloba nzeto nzambi asali ndenge siko na lobi. Eloko nini yo okanisi nga lokwa aleti chora te. Po nga na sala yango te. Mezala malamu po na ngai yo ye songolo pakala po na biso. Sikoyo.
eloko yo tie kutu na kati ya nzoto na yo omeli yango ongoli omini yango omoni yango donc malamu mettons ba biso za sala bo ndo omoni yango malamu te ndeko kanisa yamba koboya to kondima makuta didi tolobaki te toloba tolobi tolobaki yango tala lelo ngo mona bilembo mususu bandeko ezali lokola ozala baninga ozala na ba botika pendo tozoloba ozana bango me bazosala makambo ka soyo zati soyo ye okuti de alikambo to bakomotalana donc eza parmi bilembo oyo na batu mususu nyonso te me na batu mususu elakisaka ke na libota bazoko donc bakitani balobaka ko use ko salela yo exemple mususu na koloba na baninga okomona tant boza na baninga boza mwana mususu 10 na 10 wana mona yo kaka na 10e baninga bakobenga na ba rendez-vous ale tango yo ye bango de abakei otali ngonga bapesaki yo epesi te ndenge bango balobaki bakei na nsima nango ka bokutani lisusu lemsu na pokwa yo ozalaki te de basali likambo donc ozoyeba te ke baosalela yo baozala mpe malamu ela mosusu mwa babande ko ekarte oyo na ntango ya likambo ntango baolinga bakende kose rassembler mpo basalela donc babendaka mpeve na yo oyo bakitani babengaka énergie mpe baexemple mona koopesa leti par exemple po oza mutu munene yo mutu moko te akoki kotilize ka yo te ndeko yozomona kaka bongo ebandi na mabota ti na misusu na baveni balabala baquartier tout consort surtout oyo ezalaka mpenza leti bakitani balobaka plus dangereux bandeko na ngai ya bokanga tata tabala babiso baoyo nazokoloba mpo nayebi lolenge bakoko batindela biso donc tozanga koleka na parcours te biso bato ya malamu mingi bolanda oyo video oyo bozanga koleka na parcours te soki sikoyo coïncide tata to mama to baninga moko ozo maloko aleti leader alingaka yo te boyokanaka te aosa nini malgré tout baoyibo bampefe me baofungola su babikuke bisika mosusu songolo pakala ya relation moko boye asalaka makambo ya malamu te na sese tanga kwa koluka kokuta par exemple noko na yo par exemple tata to mama donc yazali na boyebi mingi na molimo bakosolola pe bakopesa accès ke soki ndenge ko bandozala na ye okobandozwa bampeve na ye wana etali kaka yo me eza lokola azoteka yo kotekeza kaka na physique te bandeko nyonso bomona kelekaka na mokili ya molimo nature ya senyaka ebanda na mokili ya bolimbisi ya musuni ebanda na mokili ya molimo nature ya senyaka etalisaka nyonso ebandaka na butu alekomi na tongo bandeko okomona mususu na kololoba exemple bandeko baninga na pesa exemple ya eloko moko bandeko pe boyebi lisolo yo ezaki ya orchestre moko tellement zalaki na minzoto makasi orchestre wana bakenda bisika bakendaka sans ye bapesaki code ya moko bobengaka code bayebisi bango monde eza boyebino bokomata podium te boyebi ba orchestre wana nazoloba bokomata podium liboso te botika oya komata ka podium liboso yende mtu ana mpeve sengeli bozwa ye po mutu ya mpeve ndeka mtu akomata donc oyo boza pe na posa na ye wana nde sengeli amata bapesaki bakodia na batu na bango o misusu bana bampeva mikele kete bo matate tout comme ça pas baza na posa na ye azaki guitariste et orchestre moko yebani pe orchestre ngo pe panzana nango bakoma mutu na kwa na bango bozo susula bozo koma tango kaka ya mati na sima na yango na retour basala accident ya kufa
boyebi lisolo parce que azalaki na PV koleka bango pour ce que bazango bazaki na PV koleka ebenge ba boma ete yango nazota lisonde konanga ndenge oza bongo il faut tondisa manesengo po yo nde oza na PV po yo nde oza nyonso PV ngo kokanisaka ate ya bozwi ya molimo to nini même PV wana ezali na oyo ekobatela yo nguya oyo ya maloba oyo ya kosalisa ya kosunga na makambo nyonso oyo bakoko batie kati na yo esala po ezala bato mosusu bazalaka nde nalobaka bazalaka ba don spécifique omona nef mosusu aza nango kaka moko me moko wana esalaka koleka nef akozala nango aza na indesoti konde ti na nef me moko aza nango wana me moko wana aza na moko wana PV moko oyo aza nango me oyo ye moko wana ka bapesa ye spécifique ezaka makasi donc soki erate pa ya mutu wana aza nango nef me pa na ye kozwa parce que bapesa ye ka moko wana e mususu bapesa ye nef wana erataka te bato mususu bakoloba ke non mela kisi oyo tango mutu wana pa meli kisi wana esaleli te mais le même mutu wana alobi kele mela kisi oyo melango boye melango me bayebisa nga na mela melango me bayebisa nga na mela melango boye esalelango boye tango kaka munoko ya mutu wana mususu elobi tango ake mela akomi malamu donc bandeko ezali na mabota bilembo siko eloko nini azota liso ndeko po ozala na esengo omiyeba ozali oyo batindaki yo na nzela ya songolo paka na libumu ndeko na eza oyo alingi yo yango moni na diblabla na Bible bakomi tango baotuna Jésus triste libota no famille na yo baoluka yo bandeko no baluka bindeko na nga oyo alingi nga parce que ba oyo bazolanda ye yango ifo kangama na ba oyo yo oyo bazali na même oran neti bakitani balobaka bana mpeva malamu ya bolingo boko doki bozo doki somona mabele kitoko bino nyonso bota mbuma kitoko siko esengo nini yo koza na ngondeko malgré nyonso wana po konza likolo ya kokonza lisusu ya bango ezali soki kutu libota na yo bakoka yo te bongo bato libanda wana obotambolaka bapesi elamba balatisi bilamba batie bichacha ozo elamba opesi bango nzoka nde bayibi yo mpe ozoyeba te baosela yo okoma kaka ndeko oyo ezali lokola bakoko kande batali singa lokola flash so bakoko babina koba na okoba kasi na kati ya video oyo bapesa kingai oyo bakitali babaka remède kati nanga me na lobaki yango na video bakoko balobi nanga na longola bandeko kokololo nanga ntemo azoyo kanga bandeko na longola ki yango po bakoko balobi na longola pona nini batalisi mingi baozwa maturité te po bamona kaka mamekela maya lobi po mona kaka mamekela mu bazo kipe donc ba video na ete nzokande YouTube mtasalaka baje wana kaka na ngate na bana bakoko mingi po bobiso mingi balandaka apparence ekosaka bango bamoni ba vie ebele aba makambo eza important bino moko bomonaka est-ce que makambo oyo bato bazo sala ko bina koswana eza important mais bato baza ebele voilà bandeko nanga nde bakoko batalisaki mpema oyo ezalaka ya ofele me bato bamona yango tina te donc bandeko mingi bazwaka motuya na biloko ya bato mokili menzoka nde bwanya mtu ekopesa ye azala na yango molimo nde opesa ye azala na yango donc akozwa mpema na mutuya te tango aza nango malamu po azwa ngo mutuya tango akomi na bombone to tango akomi na mbeto hôpital nde akomo mipesa makanisi ke oyo nzambi nde leki nyonso atina nini nalobi boye tango mamekela mwaleka kazoloba bato bamona akolekane kaka lobi totala kaka soka nde mutu na mutu azo sala oyo nzamba pungutulenda tindeli biso na mokili bandeko fo bosansu muka ifo batu nyonso bamona pe bino boza bana bakoko basanta baraba yuguzu na mpeve bato
kutu baza ko mema na mupepe baza ko matisa mpeva buzoba heureusement eza ngonga oyo ba mpeva buzoba e matate donc ba koko pe ba kokolo bazo matisa ya bango na nguya nyonso ata songolo pakala beti maboko te mabange kopeta maboko mopepe mai moto nyonso wana mabele ekosala bandeko yo zo mona kaka yo sali boye yo zo mona kaka boye pamba kasi nzoka ndeza mutuya yango bakoko batali sikiki ngai na longola na lobati ndenge batali singa ebomba mepana nga kasi moto nyonso ngala sala ka bakoko batali singa oya yebi kabenga kanga yende sengela benga nga suka za na posa ya kososola nini ya kosala po longwa o bat bazo salela ye po mingi bazaki no leloyo ba porte ya bango eza kofungwama mais lokola azana bon moya monika kasi ça va mais lokola peut-être azana mutuka azana lopangu moko mi balemisa to moni safa nzoka na koza na koleka ndenge mona zo pesa bino exemple yo komona kaka Michael Jackson aleka ki yo parce que azaki na population ebele nzoka nde yo nde kuto leki ye pe yo za na makambo ebele basoki sko Michael Jackson basaleli yango pe kaka bako ozwa yo balakisi yo oyo zali et pas bako pe bakokolo lo fungoli munoko bayebi nani yoza bayeba kandeko chokenda ka hôpital ti yo basenga ka yo tout vie farata ezo la tsa bomo ino mobimba voilà bandeko tango ozo mema menga no bazolo babate soki batala nini bazola kisa donc bazo ta sosola oyo nani olakisi o ezali yo na menga wano babengi makila ndeko nanga bakoko balobi natalisa yango te bakotalisa ba oyo bakoluka pe bango moko po bazwa maturité po makambo yango eza tisi koyo bandeko na ngai kokasa te koza na poto oza na bakongo oza na Équateur na balimusika libota te bakoperaka bango na bango bakodi ezali bandeko ndenge ka babengaka 00243 Congo batie kodi ya Congo nzoka ndezaki mokili mo chiffre 9 00234 Nigeria nzoka ndezaki kaka Congo chiffre 9 ndenge moko batiaki bakitani na biso na Congo ya malili 001 e omoni yango musika neni bazwi mutu wana bosololi na ye eza makama molimo yango biso tolobaka kokoko tokotalisa bato pe tokokoba kotalisa ndeko boluka bososola bino moko botalisa bakoko pe bakokololo bao bazana bolingo bazwi de maturité bolingo eza kaka te ndenge obenga kama mekela mtoma mekela mabenga kayo mais ngala zo saka bakoko ndenge batalisa ka soki po yebi nini okosala bakoko bakobokamba yo po biso ba o mingi tolobaka eza makambo mingi basongolo pakala botuvango pa mutu songolo pakala te eza ba oyo bakoko pe bakokololo batalisa ka biso na mozindo mais kasi batu baza kozwango na mutu ya te po bayebi kaka akoya koloba na ye akopesa biso pema nzoka nde fo yeba mutu ya pema po tambola malamu fo yeba mutu ya bosolo ya malamu po malamu nde sali nyonso ezala malamu bosolo eza malamu bolingo eza malamu nyonso soki eza malamu kati na biso na molimo pe na nzoto nyonso ya biso kotambola malamu ndenge mokili na biso akelaki biso voilà bandeko mutazangi bolingo akomona nzambe te nzambe aza malamu mutazangi bolingo akomona malamu te toluka bolingo toluka komiyeba toluka tososola voilà bandeko nanga eza bilembo pe tozokoba omona bandeko nanga baotinda po ezaka 2 bamakambo na oloba eza mutu mususu azaka malamu du aza na mpeve baosalele me mususu aza tetu esprit nezosimba te asalaka mabe te ndenge bolobaka mabe nake po bocomprendre mais azaka teti na libota omona baotinda bango ba congé baotinde congé inaperçu kaka boya sali loko te ni te kene pa songolo kene pa pakala même sur na bande côté batindi kaka e kaka ndeko eza likamba musique basala kangwe longo bayibi bayibaka ba PV ya basongolo pakala donc donc ozu ya oyo bapesi pe ya oyo donc bazwanaka
dans ton ozo kende congé kuno yebite yo zo mona oka physique mais muto atindi yo kuna songolo pakala tata to mama to koko to noko to mama kulutu atindi yo po yepe azwa o ezali epai na yo. Voilà bandeko eza makambo ebele mususu komona penza aza noko na yo mama kulutu na yo aza tata no za mama na yo mais aza ko diaboliza kayo na bato yebaka te bato balinga kayo te osala bango eloko te mais soki aza pembe na yo azo seka ya sepela ngana lobaka ngo pe loba yango soki tata to mama na yo moko akufa na kati na bango ndeko loba soki kutu tata na ngai akokaki koboma ngati bao batikali na mokili oyo bakoko koboma ngai te loba yango eza maloba nguya po ezo loba mingi po tata soki azalaki na makanisa boma yo kasi olingo kufa avant soki akokaki yo me ndeni akokaki yo te. Ok soki tata azalaki mpe na makanisa koboma yo te me tata na yo akufa atika wana bomoi po alingaki yo bongo ba mususu wana bango nde banani yango na lobi loba maloba wana lobaka yango soki kutu tata na nga kokaki koboma ngai te obongo bino bato bozo luka biso poto leki kutu ba Michael Jackson na ba mpeve bato omone pa ba Michael Jackson wana eza ba mpeve o ba yiba me yosko yozana yango so na hôtel sabino bandeko omona libota epesa ke valeur te parce que yebi déjà ezwa ezo ba mpeve ane kabola bana mususu on aloba surtout se kutani mama to tata lingaka te to noko to mama kulutu tata to mama bazana bomo ito tikana na maboka mama kulutu noko esprit simba kati omona bazwa ba tika yo koma no de laisser koma no kaka yo moko ozalaka yo moko ndeko même na ba oyo bokola na bango balata na kame balinga ko latana na yoti bakipa na kabalinga na me bakipa kayote pozamo ponami nzete ba matelaka yango bakitelaka tala exemple ya magasin nango illusion isa di blabla isa nango te Joseph ndenge bomona ka isa nango te bakanza ndenge bomona kana ba filme donc bachaka bakombo bachaka bilongi misana ba oyo penzane na ipsaka bino zena ezali kaka nzinga donc kaka nzinga quoi bandeko donc nazotalisa bino bakoko baloba ko bakozaka malamu tala Joseph ndenge azalaki alingaki bandeko na ye bazalaki mingi bazalaki soki 12 soki 11 ndem bango nyonso basangelaki ye pe bayaya na ye bandeko bokoma donc bakoki osangelo baza minene me makambo bakoko pe bakokololo batindela yo na mokili soki ozokoba kaka kotambola malamu okosimba yango oyo nyonso basalaka bino eza makala ya moto o basroke bino o bayibi bino ezali babiloko oyo bango balingaka bamonaka batu malamu te po bango bareniaka donc comme nakolo ba diviser pour mieux régner paramètre mususu bango basalaka mutu faut nyokwama il faut lela bazana baba capacité nyonso o bango bako sala tabateka songolo pakala ta makala ta mapa babanda ko voyager ba Dubai ba Équateur ba nini mais bazolinga ka ba nyokola yo pona kozanga koyeba otikala ka bongo mais sosola po olongwa na bojoba wana ezosenga kaka okola okoba kolinga bakoko tuna bakoko zwa maturité donc linga kaka bango nde makala moto po bazaba oya yo kasi eza na kote mususu esenga olinga bango kasi ozala na nzela na yo ndenge moko na uta koloba balobi bandeko no ba oluka yo ya zongiseli bango bandeko balingi ngazala plus na ba o balingi yo po biso toza malamu ya mbuma malamu sokole yango ekobota susu mbuma malamu donc biso na biso tango tosolaka tozaka na esengo ngo matondo mingi
Conga, 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 nanko, 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 kaka, 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 kakalala, 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 kolon, 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 kakaka, 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 kokoriko, 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 nga, 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 Congo dia totila, Congo dia totila, Congo dia totila. Tangu ifwene, tangu ifina mene. Ngonga ikoki, po nyonso ya biso ekobozala malamu. Nangu ya bakoko, pe bakoko lolo. Ngo. OTEP, c'est Kalala Omutunde. Je vous remercie de m'avoir rejoint. Comme vous le savez, ensemble, nous allons célébrer le génie africain. À très bientôt.